Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Commission mixte paritaire a déposé rapport et examen ya dossier ya candidat ya CENI lelo dans l'Assemblée nationale na maboko ya président Christophe Mboso. Publication exista édition 2021 résultat ya Lukunga pe Funa déjà disponible uta mokolo ya lobby ambiance ezalaki makasi na ville province ya Kinshasa. Lelo mokilezo célébrer journée mondiale de la vue d'État ya élément union sur toute une édition ya lelo KNB News première chaîne d'actualité. On continue Kasina Lingala o nazene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance bopé sana KNB News informa kabino toujours d'une manière très professionnelle. Tikato fong l'édition lelo na Assemblée nationale loi pi ba élu du peuple ba examiner projet ya loi sur la prorogation pour la 10e fois ya état de siège na Nord Kivu pe na Ituri yango esalema kibongo lelo jeudi 14 octobre tozo na bino très prochainement na ba force détail. Donc toujours dans l'Assemblée nationale dossier internement ya ba membre ya CENI commission paritaire a déposé rapport ya Moussa na lelo na bureau ya l'Assemblée nationale apesa ki yango maboko ya Christophe Mboso président de l'Assemblée nationale image et commentaire. Je conduis ici. Conduit par l'honorable André Mbata, et quelques députés nationaux, commission mixte paritaire, va déposer rapport ya Moussala na Bango na poko ya mercredi 13 octobre na bureau de l'Assemblée nationale, représenté na président ya bureau Christophe Mboso Kodia. Bango batalisaki que Moussala na Bango ezalaki examen ya ba dossier individuel ya ba candidat membre ya commission électorale nationale indépendante, oyo etindamaki na ba différentes composantes en fonction ya loi organique sur la CENI. Bango basali penza musala na bango uta le 13 août 2021 kino mokona lelo pe yango ekomi na suka ndeboye baye ko se présenter pe ba déposer rapport na bango na président ya Assemblée nationale oyo na tourna ye a ko programmer plénière na Assemblée nationale wapi ba élu du peuple ba ko débattre sur entérinement ya ba membre ya CENI. Solo Penza, union sacrée, actuelle majorité parlementaire, basali déterminée, y a organisé ba élection na délai constitutionnel pour yango ezali souci à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe volonté à peuple congolais mobimba. Na yango commission mixte paritaire ba déposer rapport na bango lelo pe ba etikali kaka na camp ya bureau ya Assemblée nationale. Bandeko ya commission paritaire batalisaki lisusu ke bango basali mosa na bango conformément ya constitution ya mboka na biso pe résolution adoptée na plénière mikolo eleki. Mosala esalemi kitoko elobaki honorable André Mbata pe très bientôt contenu ya mosala na bango ekozala dévoilé na grand public donc population evanda kimia ezela que mosala oyo évolué Kinshasa eleki partout. Dans le procès, Floribert Chebe ya pe fidèle bazana instruction et fongoma ki mercredi 13 octobre ba détail na natonsiata. Instruction ya cause ya double assassinat ya Floribert Chebe ya pe fidèle bazana et bandaki mokolo ya lobi mercredi 13 octobre na cour militaire siégeant en foraine na prison ya Ndolo. Plusieurs prévenus babengamaki na ba pona koluka ko établir vérité sur ba fait oyo et salema. Cour a exigé qui notamment pour la prochaine audience comparution ya colonel Djadjidja oyo azali promu général. Selon plusieurs sources, ezali bongo na concession na yende et servaka comme lieu ya ba enterrement ya corps oyo etikala komona na teti lelo ya Fidèle Bazana. Affaire ezali renvoyé mokolo ya mercredi prochain. Tozali ko citer awa moto ko comparaître Djadjidja pe Christian Ngoyi. Bango baboyaki ko comparaître. Awa tosali application ya article 236. Donc ezali conformément na loi pe to signifia ki bango ke soki baboyi ko comparaître toko poursuivre instruction oyo sa bango pe bakozala condamné pour na refus ya ko comparaître ndenge a déclaré ki maître Marie-Louise Okako avocat ya partie civile.
Na audience ya mercredi yango ba prévenir Jacques Mugabo a avoué qui a participé qui na crime yango ayaki ko citer Daniel Mukala et pe Christian Goyi comme ba oyo ba montaki affaire oyo pour la exécution il y a des activistes il y a droit de l'homme oyo les sous soit indiqué que policier Paul Milambwe actuellement azali na exil na Sénégal yé azalaki au courant ya dossier nyonso ba corps ya Fidel Bazana etikala jamais komona na tina mokolo ya lelo. Vendredi 12 février l'équipe collectif ya bavocat ya Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana ba annonçaki ki ba déposaki plainte moko na auditoire militaire contre général ya FARDC Zelwa Katanga alias Djadjidja. Ou azali propriétaire ya concession na esika oyo corps ya Bazana ezalaka enterré ndenge ilobamaki. Tu as dit qu'on déposait plainte na biso na auditeur général ya la FARDC. Objet zali ko concerné des dernières révélations ya RFI oyo esalemaki na ba policier. Le contenu ezali réservé kaka na auditeur général. Tango a ko saisir haute cour militaire pendant instruction, boroye ba pona nini Djadjidja azali poursuivi nenga expliquer ki maître Richard Bondo chef ya ba collectif ya avocat ya victime Chebe AP Fidel Bazana lors ya conférence de presse à Kinshasa. Major Christian Goyi azalaki arrêté depuis le 3 septembre 2020 à Lubumbashi, puis azalaki bongo transféré le même jour na soirée à Kinshasa. Selon l'enquête ya RFI, des activistes oyo bazalaka étouffé sur ordre ya Major Christian Goyi Kenga oyo azwaki ba ordre ya général John Numbi pour les deux défenseurs des droits de l'homme oyo na époque azalaka inspecteur général ya la police. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo ouverture, il y a un troisième assemblée générale annuelle, il y a organisation, il y a la coopération, il y a le chef, il y a la police, il y a le pays d'Afrique de l'Est et Salemaki a RDC na Kinshasa, bakondi ya ba police ya bongo na bongo bayaki a na bongo na biso tozonga na bino mikolo ezali koya avec force d'état et pona koyesa bino nini penze Salemaki kuna na réunion bokutani yango ya ba au cadre militaire ya ba pays ya Grand Lac pays ya Est d'Afrique. Publication ya résultat ya ba examen d'état otaki kosila sima ya changu pe moamba mercredi 13 octobre lobi eleki ezalaki tour ya funa pe lukunga ba finaliste o bazwaki ba réagisaki awa na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Nous sommes là. Mon diplôme assuré, l'éternel est là. Mon diplôme est assuré. Bon, l'examen bien arrêté parce que pour la option technique, va corriger manuellement. Et en gros, ils ont un peu de retard. Mais pour ce qui concerne les résultats maintenant là, ils ont qui fuité. Donc pour le travail du ministre d'enseignement Tony Mawachi pour m'a convaincu à compétence naïe. Mais c'est pas l'inventé parce que l'examen bimine a des ordres mine. Il y a eu fuité mine du temps, ça crée trop de polémiques, trop de désordres. C'est pas vraiment mine que nous non, notre corps il n'y a pas eu vraiment de 100%. 100% des temps inventé. Pour nous Zoya, il faut que cela naïe comme il faut. Apprendre à mesure tout ce qu'il faut pour que l'année prochaine soit satisfait pour l'année couler les cas pour aller na biso vraiment tout ça convaincu té ça le travail n'est vraiment pas comme il faut. On présente l'école là. On suit combien pour cent? 61. On a tout cassé, on a cassé sa tête. Les choses ma bout comme un bon tenungue. On suit combien de pourcents? 60%. 40%? 60%. Sélectionné? Scientifique. Hein? Scientifique. Bah tu gagnes beaucoup de temps, on va voir sa publication. Ah! Topé mining nandak ba binisi biso de tout ça ils mettent 5 les lelo pas le 4e lelo. Le 15, le 13, ba publier biso.
toya to sepela école na biso bazobenga biso bana net bayebi biso te babenga so tula njila da mila to ça désordre to ça ta bila désordre to na pour bien to sepela balève abenga biso musa bamanga dede biso banga dede toni comme les toni mabasa aba biso banga examen qui bien to sepela balève babanga biso banga dede. Totike Kinshasa, Potoke na Est démocratique du Congo, wapi 3 morts, pe ba village incendié, na ba milicien maïmaï na plateau ya Fizi, ni salema ki penza kuna Nathan Siata pour nos détails. 3 villages qui attaqués pour incendier Mokole Lobby mercredi 13 octobre na ba milicien maïmaï, Bilozebi Chambuke, na ba moyen ya plateau ya territoire ya Fizi, précisément na localité Mogunga, secteur ya Mutambala na Sud Kivu. D'après chef de la localité Yabiboko Boko, David Girumukisa, maïmaï oyo balobaki bayaki pona ko benga na ba habitant ba village oyo ba incendié sous prétexte que bazali ba étranger. Chef local azali ko confirmer mort ya 3 personnes pe ba blessés et belés. Aux environs de 5 heures du matin mokolo ya mercredi maïmaï Bilozebi Chambuke ba attaqué ba village Magunga 1, Magunga 2, Kakuku lisusu ba incendie banda ko nyonso bazali koloba ke bayaki pona ko bengana ba bania mulenge na ba village parce que bazali ba rwandais. Plusieurs civils pe lisusu ba bungisi bomo na bango meto yebite soki bazali na nombre boni. Kasi biso tozali kaka na nombre ya 3 personnes oyo ba monani pe 3 misusu bazali blessés oyo bango nyonso bazali ba civil lisusu ba yibi biloko na bango ebele ndenge alobaki David Girumukisa aiko bakisa lisusu ke soit qui intervention mon côté de la part ya armée peut être tolekisi au moins déjà presque 2 semaines awa sans ba militaire vie ya population ezali vraiment en danger awa. Tozali ko senga comment est-ce que l'état a koki ko tika batunaye boye na façon oyo ok oyo ezali ko likana ba au plateau ya minembo ezali malamu te. Armée Nanzela ya porte-parole ya secteur opérationnel Sokola 2 Sud Major Dieudonné Kasereka azali koloba ke affrontement esalemaki entre 2 groupes ya ba miliciens à savoir Tulinga Neo pe Maïmaï azali ko informer en même temps envoyer ba élément ya ba FRDC na parti wana pona ko traquer ba groupe yango armée oyo bazali ko ndeye population. Ezali ba groupe armé ya Maïmaï Bilozebi Chambuke contre Batuinga Neo oyo bazali ko s'affronter bango na ba village ya Moguga tout près ya Biboko Boko. Ba groupe armé oyo ba bandaki ba hostilité na bango depuis tongo ya mercredi. Toyeko zwa sango que certains villages ezali incendiés de part et d'autre pe côté ya Biloze na côté ya Tringaneo de part et d'autre ba FRDC bazali ko condamner avec la dernière énergie ba agissement oyo tozali awa ko dépêcher ba militaire oyo bazali déjà na nzela pona okende ko traquer ba hors la loi oyo bazali ko continuer ko semer désolation parmi population ndenge a renseigné aki ba attaque oyo provoquer pe déplacement massif ya population. Majorité bazali ko se diriger na Bibono Boko misusu bazui refuge na bango na bazamba société civile ya secteur ya Tanganyika à travers président nango Sami Amimo ba alerter sur présence ya ba groupe armé na ba moyen ya plateau ya Fizi. Selon ye ba groupe armé oyo bazali ko kima ba opération ya armée na ba haut plateau Kinshasa et l'équipe partout. Bango tango nyonso pour que bana batanga na biloko ya qualité sombela bango stylo simba pe kaye yawo ezotekama partout pour yango ezali produit ya Baltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Baltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yawo pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Baltesco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Baltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala décité tozana bakaye à 100 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 48 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 24 feuilles quadrilignés tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pena ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pena ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Tolobaki on est bandeli mon qui les autres célébrer journée mondiale de la vue importance nango ezali nini tolobi misu et non vie ya ko vivre je vais détailler na image fait commentaire oyo. Le 14 octobre à chaque année, nous célébrons la journée mondiale pour la vue. D'entrée des jeux, et c'est nous que 80% il y a des problèmes, il y a mis chez la évitable, peu guérissable. Mon Dieu, c'est le droit à cause de la mise sur kitoko, peut vivre na kimia nyonso. Le loyo, et c'est que mon qui les a estimé nombre ya bateau bazali ko souffrir d'incapacité visuelle na mon qui na 180 millions de personnes. Et puis, il s'est que plus de 40 à 45 millions na kati na bango bazali ba aveugle. Mingi ba chiffre yango ezali augmenter chaque jour, conséquence directe na croissement démographique pe vieillissement ya population. Ba tragédie humaine lokola ba guerre pe bongo na bongo, retard ya développement pe batu ebele surtout na Afrique bazali toujours ko vivre lolenge esengeli. Pour la mokona le 14 octobre 2021 Tam ezali reteni bongo ezali tout le monde compte, c'est-à-dire que motonyo so azali natina na sina moi esengeli azala protéger pe azala sécurité. Journée mondiale de la vie ezali consacrée chaque année na ba problème visuel na mokili. Yango ezali ko viser ko sensibiliser davantage opinion na prévention pe traitement ya ba perte ya acidité visuelle. Ba manifestation ndenge na ndenge esale makana mokili mobimba wapi bae o basalaka mosala yango babengaka batu mpona kosensibiliser bango na komi batela contre ba maladie ya misu po moto nyonso azali na droit ya komona kitoko. Journée yango ezali axé sur engagement ya ba gouvernement ya ko faciliter accès na ba service ya santé pe prévention ya ba traitement ya ba infection oculaire. Tolobaki on est bandeleke que na 80% ya ba cas ya ba problème ya misu ezali évitable parce que eutaka mingi na ba infection évitable 20% pe lisusu na ba infection ezalaka guérissable 60%. Kasi soki moto akomi kino a perdre misu na ye ezalaka mingi résultat ya négligence to pe ayebaki te ko misu na ye esengeli azwa soin nango. Ba intervention ezalaka destiné à ko prévenir pe ko traiter perte ya misu na yo ezali ko figurer parmi ba intervention ya santé le plus efficace par rapport ya ba coupe parmi nango ezalaka na ba réussite ebele malgré que ezalaka cher. Opération ya misu ezalaka très cher kasi o ezali le plus important awa ezali ko batela misu na yo esengeli te kotangaka na molili to pe na ba torche esengeli te ko s'exposer tango molai na moi to pe liboso ya télévision ya laptop to pe ya téléphone na yo ezali parmi biloko oyo ebebisaka misu. Misu ezali mwinda ya nzoto soki misu ezali te ekomaka pasi mingi mpona kovivre na yango ezali important en cas de problème na misu na yo kende komona monganga oyo akoki kosunga yo pe kopesa yo traitement s'il le faut kozela te koma grave pour que koma likambo ya ba intervention pour ba intervention ezalaka mwa motu ya mingi.
Na boye journée mondiale de la vue ezalaka célébrée chaque deuxième jeudi octobre. Lelo ezali journée interpellation nini osalaka na misu na yo surtout na internet na ba réseaux sociaux ya kotangaka butu moi ezali mabe makasi okokoma na 35 ans 40 ans okomi na problème ya misu. Donc il faut komi yebela po baloba vaut mieux prévenir que guérir. Kinshasa eleki partout. Toujours imité, mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinalingala awa, to propose arabino ba émission ya kitoko makasi ya siki pe ba émission d'analyse d'actualité politique ya culture congolaise topé bongo na bongo. Lelo to propose bino kindoki politique eza déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kasko bosanate ko s'abonner. Ah oui, ndenge ba député ba voter ba pon tango est-ce que bondimi biyano ya ministre bango batu bazali na lotomo ya koyoka yango bandimi bon yo lingala lobani na boya bango baza pour la suppression mais bango baza pour la suppression la personne où appelle ça qui le député l'honorable où appelle ça qui question avec débat à l'obé qui ont clairement qu'il y a pour que Ramez à la supprimer. Tandis que le président de l'Assemblée nationale a zone ici en gouvernement. Oui. S'il vous plaît. Oui. Bon. Mon Ngai. Hein? Ngai Robert Koum. Naoumeli toute mon action politique depuis 90 dans le comité national IDPS. Parlement, il y a IDPS. Nous avions eu l'occasion d'interpeller les secrétaires nationaux. Il y a IDPS. Dans le gouvernement Birindwa, tant que premier secrétaire, c'est-à-dire secrétaire général, il y a IDPS. On a eu à interpeller les secrétaires nationaux. Petango, Moulumba Kati, après 94, Moulumba Kati va voter président du comité national, ça exercice, il y a mon malamu. Pongo, secrétaire général, secrétaire national, nous avions eu à interpeller les ministres, les secrétaires nationaux. Le coup, Bakapika, la secrétaire nationale est belé. Ce que tango au bengi ministre ou secrétaire national ou interpellé tango au la conclusion et c'est la sentimentalité yo okolakisa par rapport na mi bianoya otunaki ye oyo ya ayanoli malamute mais il y a député apesi conclusion na ye apesi a contredit biano ya kibasa te kibasa alobi polele alobi bato bafinga ki ye balobi c'est un escroc il faut passer un pardon ba député bafinga ki kibasa za escroc ils allaient moralement ils ont malamute non rame ils ont la base juridique base juridique nini décret. Donc si je comprends bien personnellement aux autres soutenir RAM. Oh. Mais RAM ils allaient dans les tombes mon nene mon nangai. Motuna ezali, est-ce que c'est normal que moi si à côté a problème ou ezali entre belle famille na mobile na ye surtout moi si babala moi si akapona kosangisa enoko panza boka ndenge population balobaki awa na reportage ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Famille eza lisanga ya bato oyo bazalaka na liema ko parenté na makila to pe par alliance kasi famille na famille bazana lolenge na bango ba vivaka pe lolenge na bango ba mesana kozala na mabota mosusu to monaka okomuna ba entre bana ba diskitaka kasi ata baswani ndenge nini bakolekisa 30 minutes sans pour autant bayokana bakokana ka kokanga bakanda te pe yango eza ambiance ya libota na bango pe
pe kotala malamu ko remarquer que balingana kama kasi mwa bokabwane kotaka tango moko na moko azuli kanisi ya kobala asali engagement na mwasi to pe na mobile na ye komema mupaya na famille nde ekabulaka mabote ebele mwasi to pe mobali mosusu oyo akokota na famille ye pe akoyena bakomportema na ye awuti nango na libota na ye basi mosusu okomona akoti na libota ya bato akuti bango na ndenge na bango bamesana kasi ye ezosepelisa ye te akomi kolinga affaire retire mobali na ye na famille na ye okomona soki mobali asali échange de parole na famille na ye surtout soki eza koto ya basemeki okomona achangele famille ya mobali na ye humeur akosolisa lisusu moto te akomi kolinga pe adiabolize mobali na ye akabwana na famille na ye to pe akoma na ba conflit na libota na ye yango magazine Kanibé News to tuna kina bakino soki bizaleli ya basi oyo bazalaka soki mobali na ye aswani na famille na ye ye pe asombi makambo yango ezalaka malamu non nga soki nga na swani na leki na nga au contraire mwasi na nga agrondaka nde ngai akoteli leki na nga pour dire que non makamunga mobile nazo saleza malamu te pourquoi nazo swanisa semeki na ye jamais mwasi na nga kokanga da contre petit frère nanga non ça n'existe pas comportement basi wana eza bisaleli donc de ya famille kota uti c'est que za famille mabe basi lebele bakota rango mais yo mobile faut quand même uzapena na maloba webisa mwasi na yo ke rakini na nga na famille na nga etaliote pour l'absence na ngai yo otika na bana alors so uzapena rakini na famille na nga zaka passe pour na bana na ngai donc vaut mieux aller naître nga na koboma na famille na ngai to kobongisa na famille na ngai soki ndo kopesa conseil attaque mwasi na ngai opesi nga conseil ke o lobaki na grand na yo obena leki no lobaki mabe ko loba bongo te la normal ke yo kota la rankine wana ko manke nga leki swani ben ya swani yo zo lobisa bango te wana za mabe makasi basi abomba sala bo batika ba caractère wana eza normal nga na bali yo na famille na ngai okutanga na famille na ngai yo zala premier conseiller ya conseiller bongisa pesa kimia kokota la barankine na famille te eza normal te na basi bazala bongo to ba mama bazala lolenge wana ngana kamo kabango pona nini yo uchi na libota mususu oye kokota na libota ya mobali na yo okuti mobali na famille na ye bazoswana yo pe okoti oyebi kotia kimia te il faut kotia kimia il faut kokota katikati pe kopesa mobali conseil akangama na bandeko na ye baza bomoko lolenge babotama soka koti aza mwasi mabe po leki ya mobali azaka leki na ye oyo ya ye pe aza ya mobali il faut azala katikati mpona kopekisa apekisi mobali ke totika makambo esila mais jamais okoki koloba ke bakabwana ozomona il faut kotia kimia okuti libota bino nyonso bozala eloko moko mpo boganye victoire wana ozomona eza malamu te eske makambo wana etali ye mpona eza makambo ya famille ya bato ya koya mpo akabola boma moto wana aoya te mpo akota soki akoti wana ekomi rankine bana bakotala mama nini wana azokota makambo ya papa na papa leki eza malamu te ekokita bana bakolinga soki kolobisa papa leki na bango te mpo apartir mama soki mama azalaki mama malamu akaboli bana bakotala mama ndenge azokabola papa paseke alingi rankine te lokola mama akoteli papa donc bana bakolanda mama ndenge akoteli papa rankine ekoti na tata leki na bango ekoma tata leki na bana bakomi barankine eza malamu te papa mwasi ya malamu asangisaka mwasi ya malamu atiaka kimia esika kimia eza te mama azalaka motema monene problème ya mobali na yo na famille na ye ata baza na barankine etali yo te kasi yo mosala na yo eza wana plutôt kosangisa bango komeka mpe kosola na mobali na yo kesinga famille ebendanaka kasi yango ekatanaka te basi oyo bakabolaka mibali na bafamille na bango esukelaka bango mabe makasi belle famille ba protégeaka yango po ata problème lelo ezwi yo kaka bango nde bakodefendre yo Kinshasa et l'équipe partout. De succédition à Léona Sport, na cadre ya Ligue nationale de football étoile du Kivu, à Salaki match nul contre équipe ya Chikuku. Nathan Siata a fait sur les détails. Championnat ezali ko continuer ba match ezali ko betama partout na kati ya République démocratique du Congo oyo na compte ya championnat ya Linafoot
oyo tobengaka Ligue 1 et c'est koyeba que malgré que ba championnat yango ezali koleka mingi vraiment na TVT misusu pe ezali kobetama à huis clos kasi et c'est koyeba que ezali ko continuer toujours ndeti mokolo ya lobby mercredi 13 octobre 2021 ezalaki na rencontre moko oyo ezalaki pona compte ya manche aller na stade ya Concorde ya Kadutu na Bukavu esika pi formation locale ya FC Étoile ya Kivu akutanaki na Union Sportive Chinkuku ya Kananga pe base neutralisaki na score moko vierge ya 0 partout. Nanil oyo ba Orange ya Étoile ya Kivu ba totalisé 5 points na 4 matchs oyo aussi ba beti déjà pe bongo bazali na victoire moko pe 2 défaites na 2 matchs nul tandis que ba Korbo ya Kananga bazali ko continuer ko patiner puisque jusqu'à présent bazali kaka na kati ya compétition mais na 5 sorties na bango oyo aussi ba beti ba poulet ya technicien ivoirien Bruno Bla bazali kaka na 3 points ya pamba avec 2 défaites pe 3 matchs nuls. Kinshasa et l'équipe partout. Les édition il y a le 14 octobre on a qui ne s'est mingi à présenter les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle au Esaki Musa Kitoko na sima caméra tozaki na Timothée KMB Régé Simama qui toujours na yemoko réalisation ezaki Nathan Siata pe di chef etamaki dada na merveille mobende ngala bino tokutani prochainement na simo kwa ko servir bino tikana sa bino kenyo so et salemi na coordination et grande ya communication di Mukiti Manga. Merci na fidélité na bino pe boko bako landa biso. Merci. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.